Mida akomo sambela entre minuit na 3h du matin pona bato bakokosele makambo na kati internet, bato bakoloba makambo na lokota, bato bakopupula ye po te bakufa to bana na bango bakufa. Bandeko, Mida oyo eza kindoki te. Olekisi Mida, olekisi ko? C'est que bébé Karina banda kolakela bato mabe na YouTube. Mais oui, ana to kolakela bato mabe. Akobana na yo. Ndinga osengela ana mama sambela. Mama ne alakisi nde basambela. Nde basengela bato mabe na Psaume 35. Ah oui, ça est. Akobana na yo, oseka. Akobana na yo. Ba campagne monde ba panzana na seconde. Chaque 0 heure na vandi bon na Psaume 35. Non na sisa teti lelo na ko sisa ka ngoju monte manangi ko kita. Ozo prier le bana. Tiki prière wana. Na ko beta kaka prier chaque 0 heure. So na raté 0 heure. 3 heures na tia réveil, il faut na lamuka. Pour 3 heures na 0 heure izaba heure ma be makasi. Ambo. 3 heures 0 heure izaba heure ma be makasi. Heure ba mibi o. Lobana. Osoki. Mida osolobani. Okota mutu na mabele so na rate yo ba no ba okende. Ambo. Akoza na mwana moko aoke mabele. Loba ke ngana kosa na loba na oyo lobe za vrai. Ambo. O makamado. Ko lela kana Psaume 35 ona nzamba boma ba yimino o boma. Preuve ni ntango bana Israël bakataka na mai. Non, tolingi tomona preuve ya yo. Ou bien oyoki mutu moko azobela fingako, ou bien oyoki mutu moko mwana nazobela afingako, siko tanga kokufa balobi Mida prière no esimbaki. Oyebo prière bongo onko kreye bezi mosusu banda nanu kosenga pardon kotubela plus de 5 ans oyo olanda kari na nsima nazoloba plus de 5 ans po yeba ebanda kala a partir ya la zamba bimisa basekre nyonso ya yo moko nano loba nao donc bana Israël bakatira na mai wana soni. Ok. Oh yeah. Nzamba boma pe ba soda pharaon te. Ezara soda pharaon Yo mtuzuro bali soloti. Ba soda pharaon. Yo mtuzuro mai po a sauver bana Israël bakata mai. Meza yote. Voilà très bien. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bebe. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida yoka nanu kombo ya ekiri na bino. Kombo kutu ekiri te me yoka bato baza na ekiri na bino epa ya ese bakombo oya kotanga bazali bato ya ese bato ya ese baza ya yo. Alors soki ese bakombo oyo ngana kotia ebimi na monoko ya ese atangi yango elakisi même moral ekiri tango bobengaka bakronimama eza entre bino. Kina beli HM osala émission barezabe ya ese bamida bamura badikina bamasule baoba bamama ishikaka baosala émission kuna ese même soki na beli même soki na boti lisusu akonga mpona kobota déjà 5 kala mingi te na kobota 6e. Bon, oyoki parti wana yana problème te wana yeza kaka po o comprendre mwa moke likambo na ina loba. Mida oyali wana oloba ofinga osala badeka ya kosakana te
ofinga na pete nyonso obimisa bagromo ya somo sikoyo olobi otangaka soki pusomi nini yo ebosambela soki motu wana alobi akufi nini mida ozo-crée base to likambo nini bamatière esili na internet bamatière oyo ozolokota ozokangisa babilokosi ezofonctionne mwa moke no ozosala mpe ba 4000 6000 ozokotisa mpe mbongo landisa balive ndenge kaka ozolandisa bakisa dose tala nene ya komobeta 8 live na mokolo yo mpe bakisa dose alors sikoyo oya koloba bato oyo yo namoni ozwi sango keno motu bo aza na maladi to mwana na maladi alinga kufa motu wana afingako ekozala bongo nsima nango olobi tikala loba boye mpo soki akufi balobi mida asambelaka ya solo aza na monoko soko alobi esalamaka olingi bongo no donc olingi bato internet babanga yo ubi olingi bato okende betaka mosinzo babanga yo elobi yo moko ozwaka kaka mibali pembeni na yo mais c'est normal bongo kozwila bango wapi otambulaka te obimaka te obombamaka kaka alors fozwaka ya pembeni wana eyebani kutu lelo te ntango nalobaka noke bavie na yo oyo obimaka okendeke na bango ti Paris bamemako na voiture bamarie wana babana mindele bango wana kaka mibali na yo bango wana kaka babimaka na yo wana somaka balukuta ya lukuta te yo moko olobi yango olingaka kaka pa yo ozali ntango naloba kobimaka na bekolo oyo bazalaka pembeni na yo bato ya quartier sikoyo yo moko olobi yango moto akoseli yo likambo ata kutu bakoseli yo likambo yo makambo boni na internet ya okosela la baronne okosela bato ebele bamusicien bato nyonso soki yo komi lelo mida boye okoti na ekiri ya bakroni mama okomi mpe nkombo na yo bakoma kolobela partout oyebani mpe mpo na nini kokosela kofinga la baronne donc yo nde soki priere na yo ebomaka en tout cas yo moko oyebi soki kokoboma nani soki priere oyo ozotanga na Psaume 35 ebomaka oyebi soki kokoboma mwana nani po dose ya mafinga modele yo finga nayebi te so boza combien na internet oyo boza boye apart baoyo toyebi bamami ngeni oyo mosusu oyo bato olandi kaka mpo Chantal Bola asalaka rando me akendeke na bamodele yo kendeke te makambo ya nkeleleka mingi Chantal Bola akendeke na makambo moko oyo epesaka komike esekisaka na bana mike bakokolanda rando bango me oyo yo rando bato bakokolanda yango kaka biso bana mabe ofinga nyonso opupula nyonso ozala meme na kati ya complicité bakende luka ndako ya la baronne osala meme ozwa contact oposta na matala osali makambo ebele ya mabe ntina 2022 oyo sikoyo ozoloba yo shanza na yo okomobeta sikoyo priere baoyo bakolobela mabe baoyo bakokosela makambo bakokufa mida pezaka ata maloba na yoko pezaka ata baide na yo surtout talaka soki okobangisa mpenza bambanda bon yo moto ozwaka bango bambanda
bango bazwako mbanda te bango bazwako kaka balle perdi mobali na ye aizye kogute nano mwa parti ya balle perdi ou bien mobali na kuta une occasion aniati kaka boule bazwaka o bongo yango soko osala bongo mpo bangisa bango pamba siko na internet soko oye mpo bangisa moto en tout cas moto akobango aza te ex moto na succès atia bato bakoto na matoi ti na zolo ntango ya biso Angelica Madelena Soso akufaki bato balinga batia liwa to totiaki liwa epai ya ex moto na succès mais bato batali bien non tokotia liwa pa ya moto na ex moto na succès te parce que tokobakisile succès bato bakokoma kobanga ye surtout lokola Fivette Mayemba bangaki akomaki kobanga bakoton moto na succès alinga kokoma ndenge nini Gaillard bato tu balinga baloba batumbulaka ye te soko tumboli atio bakoton mais janvier asasi ye tosasi ye mpo tolakisake ye te moto ya na pouvoir ya kolongola molimo ya moto na mabele alors yo mpe mida soki moto akufi afingaka yo no tokoloba akufi na maladi na ye tokoloba akufi mpo mokolo na ekokaki yokanisi tokoloba pour somme 35 oyo ozotanga yo kaka tala kosangisaka koma nzambe ete na makambo na yo olobaka nzambe aza capable ya koboma mutu ya boye nzambe aza capable na tout mais nzambe aza capable na oyo yalingi kosala yo koyaka koyebisa biso te oyo yo nzambe akosala oyo nzambe aza capable mpo toyebi aza nzambe yo nde utilize kombo na yo tika koya kotia mangungu soki ozo prier mais nakanisa ozo prier même pas pour entre minutes 3 heures heure yo lobi ke okoma ko prier chaque fois osali 3 mois ya baprière elakisi ozosala bongo soki ozo prier ya solo seke ozala mampuya mpo mwana mwasi oyo aza na moto oyo asalaki amour bon ntango mosusu mpe oza na mampuya te ozani na bacoup direct baleki mingi bayaka babeti oyo na moi ya dar bakei mpo soki mpenza ozalaki na motu ayaka mpe kolala wana ata 2 jours 3 jours en tout cas na entre 0 heure ti 3 heures du matin olinga otya wana prière te mpo modire motu parce que premièrement avolala oyoki bilengi ntango mosusu mpe heure wana okoki oyoka bilengi na ntango akolamuka 4 heures du matin 5 heures 6 heures ti 9 heures bilengi alors moto azolala na bilengi akolamuka te mpo aprier amodire motu yango wana mida ekiri na bino ata bosangana te moto ya na part na ye mais elobeli ya ese elakisi bakombo oyo azotanga bango wana nde bato na ye si tu n'es pas pour nous tu es contre nous olingi kosomba muntuka sudouane benga Denis Bojoma okosomba muntuka na talo moko ya kitoko pe muntuka moko ya kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP qui a matata et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP qui a matata et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP qui a matata et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.